eza ya koyinda bandeko nanga awa eza bitumba ya ba comédien. Bitumba ya ba comédien donc eza vraiment ya koyinda donc makambo komi matata upesi mbwa aboyi. Kaka nde toyebisa bino likambo oyo totala ngo kake. Totala ngo kaka balobi problème ye lisusu grave, problème s'aggraver, affaire d'éputation. Bandeko nanga mbote na bandeko nyonso bolandaka Ursule Botelo ya TV, vraiment boze belé oyo bolingaka ya bino Ursule Botelo ya TV, en tout cas mbote na bino bipai nyonso oyo ezwami bino. Alors bandeko so ezambala no ya liboso tombe na Ursule Botelo ya TV kande toyebisaka bino soki vraiment ezambala na yo ya liboso otombe na Ursule Botelo ya TV, donc au s'abonner, au commenter, au liker, au partager l'émission na biso nzamba lola akopambola yo. Lelo toyena likamba pasi likamba somo kande tolobaka makambo yango esengaka toya nango, donc so likambo ye biso pe tozalaka wana pona koya ko informer bino eloko nini oyo ezoleka epa ya Ursule Botelo ya TV, eloko nini oyo ezoleka vraiment na monde ya ba comédien na biso yango toyaka koyeba yango kaka na chaîne na bino obolingaka mingi. Vedi chaîne na bino obolingaka mingi, chaîne na bino obolingaka Ursule Botelo TV. Bande wana toza wana pona ko informer bino makambo nyonso o elekaka, toza wana vraiment pona ko informer bino toujours ba vérité, tozalaka wana liboso na bino pona toyeba vérité. Nga penza awa ming kaka vérité nde yango nde pendeza la ka souci nanga na lingaka ming ko ya na vérité epa ya ba abonné na biso ya Ursule Botelo TV po awa nde esika masolo ebanda pe masolo e sukelaka. Yango na pesi mbote na bandeko nyonso obolingaka nga, na pesi mbote na batu nyonso obosutenaka musala na biso e kende liboso. Kaka ndenge ezalaka na système moko ya bien, kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko mingi, mbote na bandako na bino, mbote na mabota na bino, mbote esika nyonso oyo bozali. Vedi bayanga soko za penza wana oyebike oza ya Ursule Botelo TV o rataka te soki totie ba émission ozalaka wana pona kotala o penza osoutenaka biso na ba partage, na ba commentaire, na ba j'aime, en tout cas ba mbote oyo eza ya yo. Balobi merve na batu nyonso bonane yango yo tozo koma vraiment tozo kende petit à petit, donc totikali na mikolo mingi te poto koma na décembre, donc tozo kota mbula esika kalate ndeko nanga ma sœur mon frère kande balobaka ma sœur mon frère esika ozali yebake tozo kota mbula esika moi le sambo e mata kande lo banango pasteur Charles mata na prière. Mikolo eza mikolo ya mata na prière, vie de prière, il faut e mata po talaka kadok sanza mbe moite. Lelo toyeli bino likambo oyo affaire d'éputation. Bandeko nanga affaire d'éputation oyo eluki makambo affaire d'éputation na monde ba comédien et créer moi polémique ya makasi. Bandeko toana bandeko ebele o ba postuler kaka bango na bango ba comédien, toana papa Caleb Tukebana, toza koto na mama na biso Kalunga, toza na Muyombe Gauche, toza na papa Masumu de Blende, toza na 7e baga, toza na ba comédien ebele musuna tangi kombote. Ba comédien ebele vraiment, toza na mama Ani biasi. Donc ba comédien ebele ba postuler na mbala moko. Alors polémique oyo eye makasi, polémique oyo eye vraiment makasi, donc polémique ya grave oyo bokoki même pas ko imaginer. Est-ce que affaire d'éputation oyo eko bendaka rankine na ba comédien lobi to ekobendaka rankine na ba comédien te. Bande onanga likambo yango eza mwa pasi likambo yango eza mwa pasi, likambo yango kande baloba mwa ba faux mwa ba vrai, likambo yango eza mwa pasi. Et na batebele balobi ke affaire d'éputation oyo ekobenda polémique na ba comédien ba o ba kozwa to ba o ba kozwa te. Batu musu balobi te ba comédien ba mitema mabe koma ba koki ko postuler bango nyonso, il fallait ba pesa mutu moko chance, soit deux personnes ba pesa deux personnes chance. Pourquoi bakoki ko postuler bango nyonso? Bandeko batu na batu bazana ba côté na bango, batu na batu zana ba mo amba, tozana ba funa, tozana ba place ebele.
peut-être likanisi ya yo nanga yango te ezaki likanisi ya mama Kalunga, yango te ezalaki likanisi ya papa na biso Masumu de Blende, yango te ezalaki likanisi ya Muyombe Gauche. Pour dire que mutu na mutu ana likanisi na ye. Mutu na mutu ana likanisi na ye. Lelo papa Masumu apostile na ndenge na ye, mama Kalunga apostile na ndenge na ye, mama ni biasi apostile na ndenge na ye. Mais lelo yango te koya kolobaka te, bakobando swana, bakobanda lisu kolobana te, bandeko vision ya mama Kalunga yango te eza vision ya papa Masumu de Blende. Vision ya Caleb Tukebana yango te eza vision ya mama ni biasi. Alors mutu na mutu ana vision na pour quand même implice na Congo. Ceux qui va tenter chance bango nyonso eza problème te. Eza problème te bandeko na lelo to moni ata na ba famille combien de personnes o ba postuler na monde lelo na ba quartier na biso surtout biso na quartier na biso monaka de batu nyonso presque batu tout ba postuler. Eza mutu na ko tenter chance na mbongo na makambu na ye lelo soko ko tenter chance soki siko esimbi olobani bake tenter na bango ba chance pona nga na mona ngango mabete lelo batu ba lobi ke ba comédien ba oma etalisu ba conflit ba otika na ba conflit non mutu na mutu osala propagande na ndenge na ye to mona ki na Bellevue TV propagande mama ni biasi eleki na Bellevue TV to mona ki yango malgré leki na théâtre mais to moni propagande eleki alors na minito yo ezaka affaire tombola star na yo. Na minute eza bongo eza affaire tombola star na soko lingaka 3 personnes sala propagande ya 3 personnes c'est tout yango ndeza na minute na minute eza nango teke balobaki basalaki non to tombola mutu na yo tombola sala propagande ndeko na yo tombola comédien yo lingaka lelo soki tobimisi ba comédien na monde théâtre tobimisi ba député na monde ya ba comédien na biso eza likambo moko malamu bandeko nanga tobimisi ba député na monde théâtre eza eloko moko ya malamu eza vraiment likambo moko ya kitoko makasi eza facile te. Eza batu musu balobaki ke mama Kalunga soka bimi député to mama ni biasi soka bimi député ba ozalisu na temps osala théâtre te bandeko wana eza ba raisonnement na bino. Mutu na mutu oluka contribuer implice na mboka. Oui, yana batu mususu baye ko tsa mutu na députation pona oluka mbongo. Mais za batu mususu baye ko tsa mutu na députation pona kobongisa mboka. Wana pena to bosa na te yana batu musu batie mutu na députation pona lokumu ya mboka na biso pona honneur ya mboka na biso batu ebele batie mutu na députation batu musu batie na bango imagine soki mutu atie na ye mutu na députation pona honneur ya ye moko na libota na ye nzambe nda yebi mais batu ebele batie mutu bata mayele amoni ke na sala implice na Congo na ko contribuer pona œuvre ya mboka na biso kende liboso bandeko etala bango soki lelo baozwa député moko na monde théâtre ba misu bazwite bakangela baninga kanda wana izana kana bango wana yana kana bango mais topesa mama Kalunga chance topesa ba comédien nyonso ba mama ni biasi topesa ba comédien ba postuler topesa bango chance bandeko nanga topesa bango chance soki lelo bakobima parmi batoyo parmi ba député mboka na biso soki lelo bakobima parmi ba député mboka na biso nzambe nda yebi alors topesa bango chance toti kokangela bango motema ngana ndibi nanga teke ki députation na bango ki député na bango yango nde ekabola ba comédien bakabona déjà kala eza teke lelo po ba postuler bango nyonso nde ba oluka te bakokabona ba comédien bakabona déjà kala depuis longtemps bakabwana kala bandeko nanga ba comédien mboka na biso bakabwana kala donc ki député ya lelo yango te ekopousser bango bakabwana lobby po entre bango déjà bazala na ba haine bazala na haine pro max bada na ba haine moko boye do bayokanaka déjà te entre bango siko bango bat bayokana na bango déjà te eloko nini oyo ekosala ke bayokana lisu te pona ki député jamais ba comédien bayokana te de pona succès ba comédien ba koma de succès eboma bango de ba succès wana eboma bango ba koma koto ngambu na bango koto pe ngambu na bango
Donc eza te ke lelo bato baya ko profiter na sima ya ba candidature ya bato po baya koloba ke ba comédien ba kobebana après ba candidature o ba comédien si ba bebana kala ba comédien si ba bebana ba comédien ba lobanaka déjà te ba comédien ba lingana te muninga za na succès so muninga na succès koleka muninga mususu ale jalousie ekoti n pro max e bandi n ekoti donc eza te ke ki candidature na bango nde ekokozele bango séparation basaka déjà na séparation na bango lelo bakoyo batama te na kombo ya candidature o te po ya postilaki po ya salaki be mutu maka ko batama na sima candidature azate mutu na muta postile na ndenge na ye mutu mutaza sir na ndenge na ye bandeko mutu na mutu aza sir na ndenge na ye lelo monde evole bato ebele mpe badirija mboka ti lelo so mpe babi batia mpe na ngamba bacomédien ya mpe mabe te totala bango bandeko totala bango o akozwa azwi o pa kozwa te azwi te me ya kofinga nde eza malamu te tokoki jamais koya kobanda kofingaka bato mpo bapostilaki bato mutu moko atapekisi bato kopostile mutu apekisi mutu kopostile aza te ndeko na nga yo mpe sika ozali so omoni ke te nga mpe ane prochain na kopostile opostile na yo kongo yango ya biso nyonso mutu apekisi moninga aza na ye te po kongo eza nango ya biso nyonso alors mutu na mutu na ndenge na ye soki nzambe alobaki okoganye soki nzambe alobaki okoganye te okoganye te donc mutu na mutu na ndenge na ye mutu na mutu na makasi na ye mutu na mutu na ndenge na ye mutu na mutu azosala kaka na ndenge na ye alors eza te likambo jalousie ekota wana eza te ke oyo mama ani nde kuta eza boye babanda su kolobana te na mama kalunga eza likambo binyemi te eza likambo ki députation bapostile oyo apostile eza likambo wana me oyo ekoma makambo binyemi eza nango likambo binyemi te eza likambo binyemi te eza likambu ya binemi te donc mutu na mutu penza na ndenge na ye mutu na mutu osala makambo kaka na ndenge na ye lelo tobondela nzambe vraiment merci na ndenge bacomédien na biso soki baganye tobondela nzambe merci na bacomédien na nde baganye nini na nde baganye ki député tokomona oka lokumu malgré richesse ekozala ya ndako na bango ya bana na bango moma eza problème te toyoka makambo nyonso jalousie te bandeko lelo bacomédien ebele baobatama na nsima likambo baokosela kopesa bato mosusu problème bacomédien ebele baokosela kobimisa likambo me na ndenge mosusu parmi bango na bango eya na bacomédien ebele oyo baokota me combien de comédien oyo bakotela baninga ndako ya nganga bandeko tobandaka kolobaka bacomédien nyonso tobandaka ko explikaka bino nyonso likambo ba comédien combien de comédien o babomisa baninga combien de comédien o babwakela baninga maladi tala motema mabe na monde théâtre eza ya kala motema mabe na monde théâtre eza nango ya lelo te alors totika makalunga kimia totika mama ni biesi kimia bapostile na bango mutu moko akangaki mutu na makasi te ke oyo kopusana kuna te non mutu akanga ye mutu azalaki te totika bango kimia basala mosala na bango soki lelo baganye gloire au Seigneur totika bango na kimia botika kolobaka bango nde baye na rando o fale pa na nini nani apekisaki mutu kopostile soki na bakartier kutu omona bato moko kutu mutu kutu esalaka nango bien te make kopostile boni bato tomona baosala théâtre oyo baosala oyo baoya pena bao bazokoedike masi boni na bango ba jeune garçon bele ba postile wana aza kuno na lupango ya famille avanda na lupango ya famille make postile sko boni bato de bana mwa ba position na ba bandeko totika kaka inutile ya koya kosala ka ba débat ya nango débater alors boti ko finga mama kalunga boti ko finga mama ni boti ko memisa bango nkolo ke bango bato nde ba oluka rando na ba comédien lelo bango kabwana ata bakabwani nyonso ya kal ya sikezate na bacomédien ya sikeza te nyonso deja ya kala nyonso deja toyebi alors ya sikeza nango te toyebi deja ke bacomédien bazalaka na bajalousie toyebi deja ke bacomédien balinganaka te toyebi deja ke bacomédien babwakanaka bamaladi toyebi deja ke bacomédien bazalanaka na kimutema mabe wana esi toyebi nyonso wana alors topesa bango chance bafélicitation na bango topesa bango chance bavote eza awa na décembre awa topesa bango chance ba o bako gagner ba o pe bako gagner te la vie continue eza bongo
vie ezokoba o akoganya gagner o pa koganya te vie ezokoba tozokende kaka molo molo na ngolu ya nzambe. Merci mingi na bato nyonso o bolandaka Ursule Botelwa TV. Merci na bino esika bozali. Donc merci na bato nyonso vraiment o bolingaka biso o pe biso tolingaka mingi. En tout cas topesi bino merci ba o bo soutenaka chaîne na biso po ekende liboso. Merci na musala malamu oyo bozosala. Linda bukulu ya balinda balobi merci na yo na musala ozosala. Boza ebele ba princesse Alegria wana kutu jamais rata donc rataka te. Mama Myriam ba bisou na yo esika ozali. Mama Myriam bisou na yo esika ozali oyebi kakati ya yo Ursule Botelwa lingara o mingi. Donc tant tozwaka ba appel na yo wana esala biso bien. Et ça la rabiso bien. Donc tant tous ba message na yo et ça la rabiso bien. Maman nanga Christine esikoza nzambalola a monabino bandero nanga karande na ebisa kibino. En tout cas to matisa vie de prière mikolo et ça vraiment bien te. Alors to matisa vie de prière distraction te bondela nzambe au kota 2024 nzamba koti so 2024 na ba problème te nzamba koti so 2024 na ba rando te. Donc nzamba koti so 2024 na kimia nyonso yango vraiment ezala eloko moko boye ya malamu pona yo ezala kwa devoir moko boye ya ko matisa vie de prière ya nanga betano distraction kara betango no mwa kara na minute et ça la bien. Alors bandeko nanga soki zambala liboso otombe na Ursule Botelwa TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez l'émission na biso et osala malamu mingi. Donc ba partage na bino et osala malamu mingi. Wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite. Bisous. Bye.